Simba Moussala. Est-ce que Moussala Pamba Izalaka? Izalaka te. Yango de Botange la biso. Oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likamo. Mokili mobimba bayokia. Bino ne bokotia kimia. Baloba nyonso. Papa bazaki koloba. Même le bema na 21. Eze pa na bino. Biso soki tokolukango. Tokolukana na maboka banani. Bino. Ngana za pre. Oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Sengo papa wazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Est-ce que mosala pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likamo mokili mobimba bayokia. Bino nde bakotia kimia. Baloba nyonso papa bazaki koloba. Même le bema na 21. Eze pa na bino. Biso soki tokolukango tokolukana na maboka banani. Bino. Ngana za pre. Oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango banzisa.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Na kombo tata mwana pe tata molimo santu batata ba mama nzambe asungi biso na pongi na kufa monisi biso pole na sika yango na topoti mbango mpona kokumisa kombo na ye pe misala na ye le programme na biso e bandi na nzembo ya batu bans tosengi na tata mote ya nzembo aleka liboso sima na nzembo mama moko na collège akomema biso na kofungola milulu ya lelo. Silwa nzambi ukansila muki mwana kyame
silwa nza 2 3 silwa nzambi ukansila muki mwana kyame kela mese salu kyangunza nzambi silwa nzambi ukansila muki mwana kyame kela mese salu kyangunza nzambi tusadila salu kya nzambi mukeleka 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 tusadila salu kya nzambi mukeleka enzambi mbangi twafuluka tusadila salu kya nzambi mukeleka 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 tusadila salu kya nzambi mukeleka enzambi mbangi twafuluka. Tuombe Mungu. Tulombe. Tunaomba kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Papa kisolokele Mungu Baba, Papa dialungana kiangani Mungu Mwana Bwana Yesu, Papa diangenda kuntima Mungu Roho Mtakatifu, nyinyote watatu ndani ya nafsi moja ya ushindi, ya kimya, ya uwezo. Baba Simo Kimbangu kiangani, Mama Mwilu mtetezi tumbele ya Papa, tunasema aksanti, aksanti, aksanti Papa Simo Kimbangu kiangani kwa kutuamusha. Tuilala kama vile wafu Papa, hatukujitambua tuko wapi, ila kwa mapenzi yako we Mungu, kwa huruma yako mwenye kujaa huruma na rehema Papa na ufufuko, umetuamusha kutufufua katika kitanda cha wafu Papa, ndani ya usingizi Papa. Tunasema tu merci, merci, merci Mungu kwa makuna maajabu natutendea mchana usiku wa leo Papa. Papa tunaomba usame juu tuko wanadamu, tunaona, tunakanyaga, tunasikia Papa, utuhurumie. Ukisha kutuhurumia upokee maombi yetu kwa siku ya leo Papa, tariki 7 mwezi wa 7 Papa. Papa wende Papa jangenda kuntima wenjo biote Papa, tuko tunasherekea kesho siku kuu yako Papa ya ushindi enye ulishinda dunia Papa, jangenda kuntima wenjo Papa Simo Kimbangu kiangani wenjo biote Papa, tunasema aksanti. Angalia basi batoto yako bako munjia bako banakuya Papa kwa kazi ya kesho, ufungule njia Papa. Ti na fete yako reki Papa, ti lukulu yako Papa, fungula tunjia. Mapenzi yako yaangali Papa na macho yako ya huruma katika tura Kongo, Kongo Angola, Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa Papa, bila kusolikia este ya Kongo Papa, kule pako batoto yako Papa. Kama sasa inakuwa benda bika mu Yerusalemu batoto yako kupanda Papa, lakini shetani anatia bwivu Papa kutaka kuharibisha kazi yako, ila hataweza. Wewe Mungu utashinda tu Papa Simo Kimbangu kiangani na nzoto ya Papa siongea nzila Papa mbenza, tunasema merci Papa, merci. Macho yenu ya huruma yangalie katika dunia Papa, dunia mwenjo mulitengeneza, tutabaonesha kule pako malali Papa, utengeneze. Wangalie mili yetu Papa, utoshe magonjwa, utupatie boga ya kufanya kazi mu Yerusalemu, utupatie boga ya kushikamana amri, kazi na mapendo. Baba usituachilie undi kutuchunga. Angalia mtumishi wako ni mbele yako kwa kusubia leo kutulisha mkate wa uzima. Umuvale Papa, umuoneshe pale atasoma, uingie ndani ya roho yake Papa na mwili yake. Yeye atakaposema wenje useme ndani yake. Na sisi tutakapokusikia tusikie katika masikio ya roho kama vile ya mwili. Kwa kuwa siku za mwisho tupate kuona furaha wa mbinguni Papa. Usituachilie Papa Simo Kimbangu kiangani. Usituachilie Papa, uwe pamoja nasi. Acha baraka yako, mapenzi yako pamoja nasi, kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ndiye Papa Simo Kimbangu kiangani. Amen. Na kombo tata mwana pe molimo santo basimbi mokanda tata Nzambe toke kotala na mibale Mose mokapo ya tuku mibale
zila liboso kino zomi na sambo. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Wazana mokanda te atie matoi toke kotanga na komba tata mwana pe molimo santo mibeko zomi. Nzambe alobaki molobo ngai nazali nzambe na yo oyebimisaki na okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te mbe na yo nazali nzambe na zuwa na kobatela mpe na kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na mine na baoyo bakoyinaka ngai nde na komonisa boboto na bato koto na koto baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai okotanga kombo na Yawe nzambe na yo pamba te po ete Yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye mpamba kanisa moko na saba te tobulisa yango okosala mosala mikolo motoba mpe okosilisa mosala nyonso nde moko na sambo ezali saba te epai na Yawe nzambe na yo na mokolo yango okosala mosala soko moke te yo te mpe mwana mobali na yo te mpe mwana mwasi na yo te mpe mombo mobali na yo te mpe mombo mwasi na yo te mpe bibole na yo te mpe mopaya na lopango na yo te po ete na mikolo motoba Yawe azalisaki likolo mpe mokili mpe mai monene mpe biloko nyonso kati na yango mpe apemaki na moko na sambo yango wana Yawe apambolaki sabata mpe abulisaki yango kumisa tata na yo mpe mama na yo ete mikono mizala mingi na mokili oyo Yawe nzambe na yo apesi na yo okoboma te okosala ekobo te okoyiba te okoloba matatoli na lokuta na tina moza na yo te okolula ndako na moza na yo te okolula mwasi na moza na yo te soko mombo mobali na ye te soko mombo mwasi na ye te soko ngombe mobali na ye te soko punda na ye te soko eloko nini eza na moza na yo te tokei kotanga mibeko zomi na mibale ya lingomba tosa leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe linga bato banso ata kutu baine na yo esengeli olinga bango kaka komela likaya te komela bangi te to jamba te komela masanga ya milangwa te kobina te kotala pe mabina te kosukola bolumbu te kolala pe bolumbu te koswana te kobunda pe te kosala kisi te pe kokende pa ya nganga kisi te futa pako ya leta kokanga kanda nte pe kobombela moninga na yo nkanda te ndima mabema yo liboso ya baninga kolia ngulu te ezala ngulu ya mboka ngulu ya zamba to ngulu ya mai kolia yango te bamakako nyonso kolia te okolia nyoka te na komba tata mwana molimo santo tokei kotala mokanda na biso ya mibale na Baebele mokapo ya libwa totangi nzila ya zomi na mitano kino tuku mibale na mibale Hébreux chapitre 9 verset 15 à 22 oazana mokanda te atie matoi tina mokanda elobi na biso mbeka na Kristo ezali kopetola biso verset 15 na nzela oyo azali mobongisi na kondima na sika ete baoyo babiangami bazwa elaka na libula na seko po ete kufa esili kosikola bango na mabunga masalami na se na kondima ya kala zambi soko kondima na libula ekatami ekoki ete kufa na mokati na yango eyebana tozongeli verset 16 zambi soko kondimana na libula ekatami ekoki ete kufa na mokati na yango eyebana po kondimana na libula ezali na tina bobele na tango na kufa zambi ezali na nguya te
na ino mokati na kondimana azali na bomoi. Bongo ata kondimana na liboso ekatamaki bobele na makila po ete wana malako nyonso na mibeko masili kosakolama na Mose epai na bato nyonso. Akamataki makila na bana na ngombe pe na taba na mai na kunza motane na pate na linuka pe amwangiseli mokanda pe bato nyonso. Yete oyo ezali makila na kondimana oyo elaki Nzambe liboso na bino. Bobele na motindo yango pe amwangiseli hema makila pe biloko nyonso na kosambela. Na se na mibeko biloko nyonso bipetwi na makila pe soko makila masopani te kolimbisama na masumu ezali te. Na komba Tata Mwana pe Molimo Santo. Tobondela. Tata Nzambe kolesi Tata Molimo Santo. Bino ba santo esepelisaki bino. Bokita na nzoto oyo na mokili. Bofanda na biso bato na masumu esika moko bikelamo na maboko mayo. Esepelisi pe yo okita kosala mosala oyo emonanaka na mokili te ute ebandeli na mokili po otongela biso lingomba ya suka molongo. Nde oponi biso opesi biso bilembo toyaka kokumisa kombo na yo po totombola lokumu na yo. Na tango oyo totangi makomi masantu yaka oloba epai na ngai momo na yo. Tokata tina moke tosala volonté na yo Nzambe po mokili tondi na pasi eza kozila biso tobondela totonga Yerusalemi yo sepela po boso tobika okomba Tata Mwana Molimo Santo. Amen. Na komba Tata Mwana pe Molimo Santo. Batata ba mama tongo na sika touti kotanga mokanda Tata Nzambe na mibeko. Mokanda ya Jodi biso nyonso toyebi ndenge tokolobelaka yango batango nyonso Nzambe Molimo Santo asi apesa biso mayele maye po tolobelaka maye maleka yango mokanda ya Jodi elakisi kobima. Pona nini bandeko bakotaki bombo pe babimaki nde maye Nzambe asalaki na liboto wana. Nzambe alobi ete tokundolaka yango epai na biso po ezali nzila ekolakisa biso wape epai baninga babungaki biso tosala nini po toleka nzela wana te. Pona nini mibeko meza koteyamela kati na ngai na yo kimbangiste to Israeli ya sika. Zambi biso tozali libota na Nzambe, libota na Nzambe litambolaka na malako maye pe mibeko maye. Nde mibeko eza koteyamela biso tango nyonso po tokoki naino te. Bana Israeli batambolaki na yango basilaki kokufa na nzila pona koyimayima. Nde biso tozwa mayele po ete awa toza kotambola na ekeke oyo tokweya na mbeba oyo libota Israeli bakuyaki te bakotaki bato moke pona kozanga kotosa. Mibeko ezali liloba ya Nzambe. Soko lilobo ya Nzambe eza koteya makati na nga na yo mokolo na mokolo pote tokomi nano bato ya kotosa te. C'est pourquoi Nzambe aza kosala biso rappel mokolo na mokolo aza koloba na biso liloba ya Nzambe oyo toza kotanga. Moïse po bapesa ye liloba oyo aloba liboso na bato na lingomba ya Israel asalaki 40 jours. Butu tukumine, moi tukumine. Aza kozwa formation ndenge nini nakokoloba liloba liboso na bato. Metalanga na yo toza koya kozwa liloba yango mokolo na mokolo bekote sacrifice te. Mais Moïse azalaki sacrifié epai ya Tata Nzambe alia te amela te butu tukumine moi tukumine. C'est-à-dire liloba yango ezali makasi. Tango toza kozwa yango biso toza na chance. Bakoko na biso Adam na Eve. Eve pona kozanga kotosa mongongo na Nzambe. Mokili mobimba ba mama tozwi elakeli mabe.
ete okobota na pasi pe mobali akozala mokonzi likolo na yo mpo na kozanga kotosa mokonzi liloba ya Nzambe. F azwi etumbu okobota na pasi nyoka koswa litindi na yo pe mobali akozala toujours chef na yo mpo na kozanga kotosa mongongo na Nzambe. Adam azwi etumbu mokili d'abord elakami mabe mpo na yo. Mokili elakami mabe mpo na yo mpo oboyi kotosa mongongo na Nzambe. Mpo na kozanga kotosa mongongo na Nzambe, Nzambe alobi na Adama ete mikolo na yo ekozala lisusu na mokili mingi te, outi na mabele okozonga na mabele. Tala lelo ndenge biso tozali. Euti kaka na kozanga kotosa liloba na Nzambe oyo. Mpo na kozanga kotosa liloba na Nzambe, baoyo bakufaki na pela ya Noa bazalaki combien? Mpo nini Nzambe ayokeli bango mawa te? Mpo na kozanga kotosa kaka liloba ya Nzambe oyo. Donc deuxième génération ebele na bato bazalaki koloba monoko moko, Nzambe azongisi bango banso bakomi koloba moto na monoko na ye bayoka na lisusu te kino lelo. Mpo na kozanga kotosa mongongo na Nzambe, Kolo Yesu Kristo ayaki na mokili na Bayuda, babomaki ye alobi te banda lelo lipamboli elongwi na mboka oyo. Donc ekei na libota oyo kobotisa yango mbuma pour preuve. Kolo Yesu Kristo na Bayuda abotamaki na bandeko na ye oyo babotama bana ya Maria na Joseph. Mais lelo na Bayuda bafukamelaka liboto wana te. Yesu Kristo ata ndeko na ye moko atikala kuna bafukamelaka ye ti lelo Bayuda bakendeke kuna pona kosenga lipamboli kuna ke eza libota lisantu eza te. Ezali eloko eza kolakisa te bokonzi na Nzambe elongwa kuna solo. Po soko bokonzi na Nzambe batikalaka bango ata mwa pourcentage moke etikala kuna. Mbele lelo oyo Bayuda bakendeke na famille ya Joseph na Marie bafukamelaka to babondelaka libota wana po ete eza libota lisantu. Eti lelo pe babengaka libota wana libota lisantu te. Mais lelo oyo pouvoir wana nyonso Nzambe aye epai na biso mobimba. Quelle joie! Batata mama totosa mibeko po tata Nzambe akomisa biso esika ye alingi. Abakiseli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba. Nyonso oyo ezali banzela Nzambe aza koluka po ete biso tomibikisa. Totosama ye maza kolobama. Totangi mokanda ya Bebel. Mokando ya Bebele ekomamaki na l'an 63 avant Jésus-Christ. Tango Kolo Yesu Kristo abotami, aye kokuta Bayuda bazalaki kaka na bombo. Ti sima na kufa na Kolo Yesu Kristo, le 15 mai 1948, nde Bayuda babimi na bombo. C'est-à-dire, Bayuda basali na colonisation wana 2011 ans. Donc, tala ebele ya bamula. Et c'est pourquoi, Chilelo, Bayuda mingi, bazalaka na tembe te, Kolo Yesu Kristo azalaki mwana na Nzambe te, po abota maka atika bango na bombo. Babosani objectif ya mobembo na Kolo Yesu Kristo tata na tindaki na mokili ezalaki po na nini? Ezalaki po na kobimisa bango na bombo te, mais ezalaki po ete masumu na bato akufa po masumu na bato malimbisama. Omoni lelo oyo mokanda touti kotanga ya Babel tokena ba fondation te tomemi mama na likambo. Libota Israel po ete masumu na bato malimbisama ezalaki il faut bamema bapunda bameme bataba basala elambo po ete masumu na bato malimbisama. Mais tata Nzambe atindi Kolo Yesu Kristo te aya ye azala mbeka makila maye masopana a remplacer ba meme a remplacer ba punda ye akufa pona masumu na bato na libota na Israel mbala moko pona libela. Mais mokanda totangi
elobi ete kondimana na libula ezalaka na litomba tango mokati na libula akufi tango ye azali na bomoi te nde sika kondimana na libula eyeba nete ya solo mutu wana ye ayaki mpona kokufa ete bato bazwa nzela. Kondimana na libula eyebanaka mokati na libula esengela mona pasi abeta mafimbo akota boloko asekama atiolama akufa pe kufa na yeza la public polele batu bans mokili mobimba baye baete asalaki boye pe akufi na cause boye. C'est pourquoi ezalo samba tongo soki totangi pasi na mombo na nzambe oyo asalaka solo likambo na nzambe ebandeli pe suka na bomoi na ye liwa na ye lekaka na nzela nini. Et puis mokande elobi na biso ete soko makila masopani te kolimbisama na masumu ezali te. Banda na libota na Israel ezalaki bongo na tango na biso pe yango nzela biso tozali. Tata Simoki Mbangu ayaki akoti na boloko po masumu na biso malimbisama et puis biso tobima na bombo tala nzela na mokati na libula. Lelo yo toza ko préparer lobi papa denge na kutima ake ko changer nzoto na ye alati nzoto molimo na na tikali biso na nzoto alobi te na tango moko eza koya na kokende kovanda quelque part nde naza kotala bino mokili ndenge bozali ko bouger aza komona nyoso po asi alobaka na kovanda quelque part pe naza kotala mokili bino bokomona ngate ngana komona bino tala lelo passe papa azali nzambe nzambe yoyo biso tofandi na ye kolo Yesu Kristo toza na ye na nzoto ti lelo baza kolakisa biso bonzambe na bango banzembo za kote ya biso bible za kote ya biso batémoignage eza koya si par là mais ba distraire biso te mingi na biso tozali awa touti na mangomba na bapaya topesa exemple tokeye na critique te pape aza na Rome basambelaka ye nani mondimi na catholique to na musulman la foi bahai adventiste Christ roi asi amona ndoto ete aza na pasi bongo pape aye kobikisa ye ndenge biso tomonaka na Tata Simoki Mbangu. Tata Simoki Mbangu bakangi moto na sirène babengi kaka na telefone ye aketi na mokili na mai ko intervenir moto wana babimisi ye. Bon na bamangomba wana poni ni basalaka boye te, c'est-à-dire biso tozali na nzambe ya solo tosalela ye ndenge elingi ye po tomona lobiko alaki na biso bandimi lobi ezali mokolo ya lisiko po na biso bakimbangiste nzoto wana ke ko changer po biso tobika makila na ye masopani na sanza oyo biso toza na yango kaka po ete biso toza bosomi na kombo Tata Mwana pe Molimo Santo. Amen. Tosam tata na biso na likolo kombo na ezala mo santo tika bokonzi ne ya tika mokano na ye salema na sepela moko na likolo pesa biso lelo bile na biso na mokono mokolo limbisa mabima biso pela moko biso to limbisaka baninga kasi kenisa biso na mabete kasi biso zambi bokonzi no penguya ezana biso seko na seko okomba Tata Mwana pe Molimo Santo. Amen. Soso la tango yo Satana akoningisa Soso 2, 3 Soso la tango yo Satana akoningisa Simba kondimanayo Wete olonga etumbo yo
sosola tangoyo. Satana akoningisa, simba kondi manayo, wete olonga etumboyo. Mwana yoka mingongo mibale, bondela ososola, mongongo ya lobiko. Mwana yoka mingongo mibale, bondela ososola, mongongo ya lobiko. Longwana molili, sosola mondimi, kimbangu molimo ya solo abengiyo. Longwana molili, sosola mondimi, kimbangu molimo ya solo abengiyo. Munankumbwase mwana ye tata mwanda velela unukiazole lumbukia nsambwadi mungonde ya nsambwadi mvu wa mafunda mole ye makumole ye sambanu tulendi malongi tulongolo kwa tata pasteur Bujala wa Bujala yani na pasteur provincial et vos représentants provincial ya Kwilu malongi katukubikiri mukanda miolo katutangidi wanzole wa Mosca pia makumole nzile antitinate kumi nsambwadi ututangidi nsiku kumi yezole medibundu deto ye fokole munankanda waba ebeleyo kapukia voix nzila ya 15 na teye makumole yezole lelo mokolo ya mibale na poso mokolo ya sambo pona sanza o ya sambo sanza ya jiye mobumu ankoto mibale na tuku mibale na motoba mardi le 7 juillet 2026 tolandi matei mapesameli biso na papa pasteur Bujala wa Bujala yazali pasteur provincial to représentant provincial ya Kwilu matei ya bongseli biso na mikana mibale ya tangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya mbokino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mokanda ya ba ebeleyo mokapo ya libwa nzela ya zomi na mitano kino tuku mibale na mibale. Exode chapitre 20, versets 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église et Hébreux chapitre 9, versets 15 à 22. Toukei Naba communiqué. Communiqué ya kinzungidila landi la zitu kitwavewa kwa nzambi yeto tata Simoni Kimbangu Kiangani, tata Mwanda Velela Ntinwa Mintinu, zitu kia tambula nzenza zani zikuizanga ku Yerusalemi munkinzi miami nene. Direction générale ya kinzungidila kia Yerusalemi,
sikidisi nkangu wa kinzungidila mata 18 restaurant ya zumbu dia kela siakala ya zibuka mubilumbu bitatu bya nkinzi wa mazikiki ya le 8 juillet 2026 mudio hata munahata statombula bima ebi mfundi mafuta nsaki bikuanga madioko nguba ye bya wonsono bidiwanga nkunimpe katuvila kanani ko ye mbongo bonso bunabuza zengolwa munkanda milatambula bima bya wonsono bya bantikidi yonzama kuna kavu ya Ajax tuka mazuzi kalumingu ye mbazikiki kya le 8 juillet 2026 ngizulu ya mbote signé le président général révérend Mayamona Ndofunsu. Communiqué MSSK kuna bazaliko rappelé naba membre nyonso ya comité national MSSK Nkamba naba chef de camp ya 4 camps na ba pèlerin était chaque mardi tozalaka na réunion ya comité ndenge to yebeli yango yango lelo mardi le 7 juillet 2026 membre mokote azanga soki ozangi sans justification valable mbano na yo ezali signé Mama Luzolo Tchassa bébé présidente nationale. Sengami na ba membre nyons ya fareki pe ba responsable na ba niveau nyons était réunion générale ezali lelo mokolo mois mardi le 7 juillet 2026 nangonga ya 10h na musée Papa Simon Kimbangu mutu mokote azanga boyeyi malamu signé le président général Kibangudi Kiakala Nkazi André. Na lotomo ya coordonnateur général ya FMKS Sengami Nabascout Nyons ya ville Sainte ya Nkamba akomonana na mokolo mwalelo mardi le 7 juillet 2026 à partir ya 10h na tribune ya monene oyo Nyons ayebi ete alekela na FMKS ata mokolo moko amonana na réunion Yalelo. 7e article, le scout et lobby. Le scout, c'est obéir et ne fait rien à moitié. Pour la coordination nationale de la ville sainte, Nzuzi Makanzu, Vautour sage. Sengami Nabiso Bans, Oyotokota, na retraite spirituelle, était Milulu Nabiso, il y a le 17 juillet, et Belemi. Nango moto na moto abongama pona bikateli nyons ndenge kaka to salelaka $10 ya misala 10 000 francs congolais ya ngombe 2 000 francs ya kwanga na mutu moko moko to pesa yango na esengo mapamboli balukaka yango na makasi toleka ko pesa mbongo yango epai ya papa Selo Dolo Mathieu na bureau ya ville sainte. Signé Maman Maïfouila Mazayakana Julienne. Direction scolaire, item papa. Direction scolaire de l'Institut technique médical Papa Dialungana Kiangani invite tous les finalistes à se présenter à une séance de travail qui aura lieu ce mardi 7 juillet 2026 avec les responsables de l'Institut. Vu l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, aucune absence ne sera tolérée. Et la direction rappelle par la même occasion que la délibération pour les élèves qui n'ont pas été délibérés précédemment aura lieu le même mardi 7 juillet. Enfin, la direction procède déjà aux inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027 dans les filières infirmières et accoucheuses au centre de santé et maternité Papa de Lungana de Kimambu au camp maçon, voir le professeur Merveille, signé Ndofula Vatwakala, préfet des études. Chef de camp
Il y a 4 camps, il y a un Kamba. Na ba pèlerin, boyeba été fête na biso, il y a le 16 août, et commis pembeni. Bobo sanate, bolamuka, programme ndenge kaka tosalaki mbula oyo, e utikoleka, tokosala kaka ndenge wana. Kobanda bikateli, bimbelekela, bakado, tokosalela kaka ndenge wana. Bankengi nyonso, bolamuka, botosi eleki mbeka ya kotumba. Signé Maman aumônière nationale Mayingi Catherine. Lisanga ya bazwi nzembo ba inspiré esengi na ba membre nyonso toleka kosalaka versement ya $50. Na mikolo yo pambate mikolo na biso ekomi pene. Signé Maman Tukilunda Mumfumu Clémentine. Lisanga ya ba handicapé, les personnes vivant avec handicap, sengi na ba membre nyons, ba mona na réunion oyo kozala mokolo molelo mardi le 7 juillet 2026 na tribune ya monene. Signé Papa Révérend Alberto Alvaro, président national. Nécrologie. Famille Waka Lewa, Tata Janvier na maman Hélène, Tata Nsimba na papa Nzuzi, elongo na maman Mami. Bazali koyebisa na lingomba pe bayebani na bango ete basili kokufela mwana leki yaya na bango oyo ayebanaki na kombo ya Nlandu Wakalewa Gode. Ye akufaki na hôpital ya Masensaki Kiunga to Yanda. Na mokolo mwa jeudi le 1er juillet 2026 nzoto ezali na ndako ya malili na Ngombe Matadi. Programme ya bobimisi ekopesa melabiso sima. Signé Papa Nsimba. Ngai Papa inspecteur ya ville sainte, Papa révérend Lumanu Masamba Samuel. Nazali na mawa ya koyebisa sango ya liwa ya tata mosi na ngai na kombo ya Jeanne Luzizila ya kufaki na Kinshasa na mokolo mwa jeudi le 2 juillet 2026. Ebembe ezali na morgue ya centenaire veillée mortuaire ekosalema vendredi le 10 juillet pe bukundami ekozala samedi le 11 juillet kuna na Kinshasa. Sango eye ekomela Maman Nlandu Kinkete na Mboka Mpanga, Maman Tete na Kankipaku, pe Professeur Keje na Ngombe Kinsuka. Sango eye ekomela pe Besi Kindamba, ba Semeki, Babokilo pe Lingomba, Tosengi Lisungi ya Mabonde. Signé Révérend Inspecteur de la Ville Sainte Lumanu Masamba Samuel. Libota ya Papa Ndombele Basana ayebanaki na kombo ya Yerusalemi. Maman Kisina Pelagie Moyembi na Jiteki Nkamba. Maman Mwiluzola Moyembi na Koreki Nkamba. Bazali na mawa ya koyebisa na bayebani pe lingomba mobimba ete basili kokufela ba maman mibale ya liboso na kombo ya Maman Nsona Madeleine Yazareki Mondimi pe Moyembi na grande chorale de dirigeants Maman na paroisse ya Kingasani Mission ya kufaki mokolo mwa lundi le 29 juin 2026 na Kinshasa. Ya mibale Maman Di Vangamene Alice ye azalaki mondimi akufaki omokolo mwa mardi le 30 juin 2026 na Kinshasa. Bango mibale banzoto na bango ezali na ndako ya malili na Kimbanseke. Programme ya bobimisi ekopesa melabiso sima de bango pe basengi lisungi ya mabondeli. Nde lelo mardi le 7 juillet 2026 bobimisi ya nzoto ya Maman Fudi
kiansosa na morgue ya Gombe Matadi pe boyei awa na Nkamba pe bukundi kaka lelo na malita ma Ngombe Kinsuka ye mama Fudi azalaki dirigeante to moyembisi ya chorale Yerusalemi awa na Nkamba toleki na kopesa na mbote faki omilengele toyambaki recommandation ya ndeko na biso papa Nzuzi Etienne ye azali ayant droit ya village Kimbongo auti na territoire ya Mbanza Ngungu bisika zwami atelema tukopesa ye mbote faki musique. To pesa ye mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci okukina yeko fanda to yambi pe mbangi ya bandeko na biso kimbangi ya maman Luneko Loavita yazali dirigeante ya chorale Yerusalemi kuna na Zumbu kimbangi ya papa Mbemba Luzingu ye azali deuxième vice-président ya MSSK kuna na Lukaya auti na paroisse ya Kikonka na Inkisi kimbangi ya papa Mbwenimo Ndiatulu yazali moyembi na dirigeant auti na paroisse Ngeba kuna na territoire ya Madimba elongo na suite ya 10 personnes kimbangi ya maman Ashika Rose yazali moyembi na Jiteki auti na paroisse ya Masina Mapela kuna na commune ya Masina kimbangi ya maman Dimbenzi Ziwambaka Rachel yazali protocole auti na paroisse ya Kimpese kimbangi ya papa Matumona Ndombasi yazali diacre auti kozongela biso sima ya Mobembo na Kinshasa kimbangi ya mama Ntimba Futi yazali moyembi na dirigeant azali diaconesse auti na paroisse ya Chela kuna na division unique ya Bas-Fleuve kimbangi ya papa Bongo Kisolokele diacre auti na commune ya Mpolo Maurice kuna na ville ya Inongo pe kimbangi ya papa révérend Mbiyavanga Menayamu yazali pasteur de groupement auti na paroisse Situ Mbela kuna na groupement ya Kimpisiala Situ Mbela bisikiniyo situ bozwami botelema kwa kopesa bino mbote faki c'est ça ba. To bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina biloko fanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe dobengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci.
na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo. Tolandi banso na bokebi Matei bapesi biso na tongo ya lelo mardi 7 juillet 2026. Mayeto yoki tobomba tosalela wete mokolo ya suka tokoka kobika. Lelo mardi pokwa nyonso ya mardi nde yango mokolo toyaka koyekola mabombami epai ya Nzambe na biso. Na pokwa biso ba jeune tomona na mingi surtout période tozali ko traverser ezali période moko ya pasi pe période moko ya mabe. Esengeli à tout moment tozalaka ressourcer po ete to garantir kondima na biso. Mabondeli totika te, mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te. Misala kati na Yerusalemi, botongi nkamba pe tolona tobokola. Sala ya nzanzalonga tobundela. Le 12 octobre, to réussir kopesa bafungula ya bandako na biso. Kola tozali kolobela makambo ya nzanzalonga, présidence nationale ya UJK Nkamba, sengi na ba jeune ya bonne volonté, to matalelo oyo mingi kuna na nzanzalonga, po ete tokende kotondisa mabele na ba espace ya fondation. Mabele ekouta nango mosika te, eza nango sur place. Tomona na mingi po ete towelela mosala ya ndako oyo bapesi na biso ba jeune kuna na nzanzalonga. Ezali pendenge moko ba jeune tobosana te ete le 4 août ebelemi. Natina wana tobundela kokokisa bikateli nyonso oyo tozali na yango. Ndakisa $10 ya misala, $10 ya ngombe, pe bikateli mosusu. Biso nyonso tozala lokola mutu moko kaka kuna na UJK. Barapele na biso ba jeune toyeba ete dimanche le 26 juillet tokozala na opération Latisa Nganga Nzambe des jeunes nyonso. Somba eloko nini oyo yo kokoka pona kolatisa nganga Nzambe na yo. Banza atombeli biso ba programme nyonso tosalela yango ndenge bazali koteya biso mikolo nyonso ete tozala bana ya botosi pe bana ya kotindama. Lobi milulu na biso ya le 8 juillet ebandi. De mabondeli na biso ekozala ya 9h30. De lelo oyo papa directeur du cabinet asengi na bambuta ya collège oyo tozali déjà sur place. Ba représentants provinciaux oyo tozali déjà sur place. Bambuta ya ba mouvement, bambuta ya sécurité, bambuta ya ville sainte. Na 15h30 tokutana kuna na musée na tina ya réunion préparatoire ya fête na biso oyo ya le 8 juillet. Banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Ndenge touti kolandela na ba communiqué pa ya papa secrétaire ya ville sainte ebembe ya mama Futi oyo azalaki moyembi pe dirigeante na chorale ya Yerusalemi. Yango ekobima na morgue ya Gombe Matadi lelo pe ekokonda makaka lelo na malita ya Ngombe Kintsuka. De faki programme epesameli epai na bino. Na banza pona maye oyo tobongisaki na mokolo mwa lelo
tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe tosongi na bopesani mbote faki tomibongisa. Munkumbu ase ye mwana tata mwanda velela tuena kintwadi ye sedi to tata mfumu mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinjidi litwa sisulwa mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbu kya uno tata mfumu mbanza voendi yeto mukatu kwa Yerusalemi yesimbi lisalukiani na kekete bonso bukasisulwa yani inkengiri a Yerusalemi ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi yani pe watambula mbebe ya kuzisonga ngasi zikatata mfuma longo mfuma dibundu tangu sansobu kena wabindama mukuma kia kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tauvana kia mbote faki. Kubikeno moko twavana sedito kiambote munkumbu ase ye mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela
kutovwana. Tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril. Kwa faki yesedieto sikatofokudela samu. Nzambe upuluza mumpela pasi jitu sungidiri yavuva mena muzingu kyame enzilange unzambi tumbanga Nzambe upuluza mumpela pasi jitu sungidiri yavuva mena muzingu kyame Nzambe semfukamene pasezamenge yeze yezo ondoloke mumambi mamo yemfumo yasikila muzwako yavelela ondoloke mumambi mamo yemfumo yasikila muzwako yavelela Nzambe semfukamene pasezame yeze yezo ondoloke mumambi mamo yemfumo yasikila muzwako yavelela ondoloke mumambi mamo yemfumo yasikila Prions. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, en ce jour du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus, notre Seigneur, tu as accepté uniquement en thèse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble du malfaiteur. Les d'entre eux se manquent de toi, mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fais cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'on pécheur retrouve ta grâce. Oui. Tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons. C'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne les connaîtra point. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures en ce jour. Dieu notre Père Jésus, nos sauveurs, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes désireux devant ta face. Nous nous sommes détournés de ta voix. Nous négligeons tes commandements. Nous nous postons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde dans l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies. Notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui submergent l'océanie. N'est-ce pas ton Seigneur qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre que nous le peuple s'entretue. Veille les choisis dans la paix, de responsables d'une ta confiance qui puisse les guider. Devant ta face, déjà construit une mer de Saïmé. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. C'est cela l'esprit que nous te présentons au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Diano di langai ke konka onzambi zodiaso ka kuiza ke kuiza ovanza awe na yompasi muna wa ukadirira okuyandalanga Kape onzambi zodia siona oyandalanga mosivana beno onvala Yesu ya tolo kansi wavumbura kayo kanavo antu vikangwa Katsinzambi ke kangwako, kadinzambi wasiroka, kwa yeto wantua. Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa mtata nzambi wasi,
yo ntwadi yo mtata mwanda wa velela biko kwa masikilanga munaito tuko ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. C'est là.
Frank bamando ya Beatrice bamakipa vita yango wana bazali nano balobi tokokende te tokozela molulu ya papa fumalongo papa zange na kuntima recherche spirituelle donc ezali bongo le 8 juillet na mboka Genève ezalaki mpenza bendabika tokokende kobatama esika oyo bino nyonso bokobanda koya kotala ngai na Yerusalem ya solo lobi mpenza ekozala somo na esengo komona ndenge moto nyonso makanisi na ye ezali bongo na Yerusalem tolanda bongo honneur ya papa Songanzila na bandeko na biso ba pied gauche. Punda vanafulu kondo kanikuka pungi a kuwan susumuka tindu lukandama gi mukunda lukunda ntini pungi ansitu kwa tata Lois kulula moko ba tata ye ba mama kyambote keto awe tukolele beto peto letezi o nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi mate na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti kote ya biso bile ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba ba programme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela kambo makasi toza nango préparation na biso ya milulu ya lobi le 8 juillet elonga ya papa Mfumalongo papa diagenda kuntima matei batei biso na kati na ndako ya Nzambe mpona kokanisa mokolo na lobi oyo ezali ete elombe awei na ntina na biso ngai na yo po ete tokoka kobika esika wana tokanisa maloba na ye to maloba na bango ya suka ete batiki biso na kati na cercle batiki mutu moko te libanda oya kobika te faute ya nani na ye moko pamba te batikili biso bolingo mibeko pe misala elakisi ete awa toyoki bolingo mibeko misala totie na mitema
tosalela yango papa mfumo longo papa jange na lobaki ete tokei mingi na teori sikoyo nde pratique na pratique wana malamu tososola yango papa simoki mbangu yangani na mikolo ayi kobakisa ete tozala bana botosi oyo akotosaka nde nzambe akokaniselaka ye esika bazali kotinda biso tozala makasi na mabondeli tomipesa na mabondeli misala lelo oyo toza na botongi makasi ya nkamba ndenge nkamba akomi na esika na ye na leta esengeli totonga ndenge baza kotinda biso koloba ete na kati na bikateli tata mfumu ndongo papa diangenda kuntima mukolo mosusu alobi ete nzambe akopesaka batentation na ye tokozwa mayele koloba ete abraham bayebisaka ye apasola bibwele nyonso ndeke kasi amonaki ndeke eloko moke apasolaki te nzoka nde nzambe asepelaka te e lelo oyo tata nzambe akosala batentation na biso na manière mosusu ya ndenge na ndenge koyima ntango baza kotinda biso bikateli oza na yango kasi oyimi na yo oyo nakosalela yango boye nzambe ayebi esika wana tozala mayele koloba ete batentation ya tata nzambe ekoyela na ndenge mosusu tozala bandimi tozala bana mayele kolona mpe kobokola tobosana te lelo eza mokolo na suka na bapreparation toza nango na fete na biso ya lobi yango Yerusalem ezala petwa biso baprotocole hotellerie bandako tokoyambila bapaya ezala ya kobongama biso bandimi mwa eloko kolia mpona koyambila bapaya ezanga te tonga lelo toza na ntinzani batata na bamama mpona bosombi mazutu ekosunga biso na milulu ya lobi tosilisi botongwa lelo onkombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Mukunda lukunda ntsimu kulula moko Voilà, touti koyoka bongo message. Balwa kulu bagala. Ndenge alobi na biso na tongo ya lelo, lobi ezali elonga ya papa fumwa longo. Papa jange na kuntima, mwana ya misatu ya mama mulumariki ya wanga. Lobi ezali elonga na ye, esika tozali, tobongisa papa te, papa ya ebele, bazali na koya na Yerusalemu. Natina ya molulu ya lewishiye. Voilà, tokoti bongo na misala ndenge zali koloba na biso tango nyonso. Totika koyimayima, totonga kaka Yerusalemu na botosi nyonso. Maman, toleka pour la présence. Présence de maman. Présence de maman. Maman d'abord. Maman d'abord. Présence de maman. Maman, la fille est présence.
Présence, présence, présence. Ba mama nanu, ba mama d'abord. Biso batata tosi. Présence. Biso batata tosi là. Ba mama nanu. Présence ba mama. Présence. Présence, présence, présence. Ba mama d'abord. Présence. Ba maman pour la présence. Présence, présence, présence. Présence, présence. Présence, présence, présence. Nani ba mama? Ba mama, ba mama, ba mama. Atina présence, ba mama. Ba mama, ba mama, ba mama. Présence, ba mama. Ba mama, ba mama. Présence pour la maman. Ba mama, ba mama, ba mama. Tobengi batata. Batata, 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 batata. 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 Batata, batata, ba champion. Batata, 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 batata. Ba responsable. Batata. Batata, 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 batata. Batata. Batata, batata, batata. Batata, batata. Batata, 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 batata. Kimbangu. Batata, 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 batata. Oh, Jambe Kimbangu. Jambe Kimbangu. Oh, Jambe Kimbangu. Batata, 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 batata. Oh, Jambe Kimbangu. Jambe Kimbangu. Oh, Jambe Kimbangu. Ba retardateur à batata. Ba retardateur à ba maman. Oh, batata, batata, batata. Jambe Kimbangu. Oh, Jambe Kimbangu. Jambe Kimbangu. Oh, Jambe Kimbangu. Jambe Kimbangu. Maman protocole. Yenu selemye. Diampa dikundanga tata nzambi fumu yisu ye tata mwanda velela bena yeto vava katulendisa yo yako kukutwena na kekete na dede. Mama oye. Tozali. Batata oye. Oye.
Mepimba papa. Na batata na bamama na mokolo lelo na tongo nani azokima malili? Ba maman. Ça se voit là ini. Papa biso bosala biso boy lokola bafete ezolandana fo tozalaka ndenge kaka toza boy me epai na bango baesharpe epai bajakete epai batriko epai bilamba epai Yo na bomwana nazali matumboli yo. Papa tosalika observation. Bosalika observation. Observation. Ça se voit là ini. Banda bomwana na observation na yo wana yo bazalaki matumboli. Ba tokotala lelo na tongo yo soki banani balingi papa fuma dongo papa dengenda kuntima denge mazut kolia ezangi tokotala tozaka kana 15 minutes kwete lelo pe ba préparation eza makasi kwete tokokota na misala tapa de la ville topesi yo nzela tofia ukili Imbabismo ye! Oye! Batata ye! Oye! Bamama ye! Bon, lelo oya kosala makasi na ye alongi. Ezala batata, ezala bamama. Oya kosala makasi na ye alongi. $100, $50, $20, $10. 5 000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs. Ezala franc congolais. Franc CFA, kwanza. Bamama bafongoli nzela na 5 000 francs. Honorable. Wana azali mokonzi ya bangole ya idiofa. 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 $100, $50, $20. Bamama ye! $20. Ah, état libisoté, état libisoté. Bamama 10 000 francs. État libisoté. Allez, batata, attaquez bon. Batata 5 000 francs. Yama mwana batata, yama mwana. Batata 10 000 francs. Wow, mwana batata lokoli 10 000 na mama beti. Ni mama pasteur ba lokoli na mwana. Na mwana. Batata ye! 12. To 12. $120. Ouais! Tobetela ye maboko. Hey! Tobetela ye maboko. Tata na biso. Lelo ozi mapamboli. Uti na Yerusalemu asika. Nakamba. Kiti. Kolwa lobaki. Balinga te. Bize silaki nanko. Nanko. Lisi pera kufisonye. Bamama 10 000 francs. Bamama 5 000 francs. Bamama 5 000. Bamama 10 000. Allez. Batata 5 000. Ouais. Batata $30. Ouais. Batata 10 000 francs. Bamama 10 000 francs. Bamama 5 000. Grand coup franc. Bamama 10 000. On a battu cadré. Bamama 2 000 francs. Cadré. Papa de la ville. Battu cadré gabatata. Honorable. Na comprendre tende ko. Ya mazu data cadré msazo. Cadré. Batata 5 000 francs CFA. Ouais. Systématique cadré. Bamama $10. État libisoté gouni. Bamama $10. Bisoté cadré kaka. Batata 10 000 francs. Ouais. Batata 5 000. Ouais. Batata
500 francs CFA. Ouais. Ma maman 5000 francs CFA. Et t'as libisoté. Ma maman 10 euros. Ma maman 10 $. Batata 10 000. Ouais. Batata 6 000 francs. Ouais. Ma maman 1500. T'as libisoté. Batata 5 000. Ouais. Ma maman 1000 francs CFA. Ma maman 10 000 francs. Et t'as libisoté. Ma maman 5 000 francs. Ma maman, batata 5 000. Ouais. Batata 5 000. Ouais. Ma maman 3 000. Batata 10 $. Ouais. Batata 5 000 francs. Ouais, moi la batata. Les francs, c'est moi la batata. Moi la batata, on est à maman. 5 000 maman. Qu'est-ce qu'on a moi na maye. Batata 1000 francs. Moi na maye, on s'occupe de quelle maman 20 000 francs. Vraiment, moi na maye. Batata 1000 francs. 3 000 francs. 3 000. Ma maman 6 000 francs. Maman Yakala. Maman 100 000 francs. Maman Yakala. Maman 3 000 francs. Équipé bisoté gounou. 2 000 francs ma maman. Et t'as libisoté maman Yakala ou t'as libisoté gounou. 10 000 francs ma maman. Et bien là, t'as libisoté gounou. 10 000 francs ma maman. 5 000 batata. Ouais. 10 $ ma maman. Et t'as libisoté. 2 000 batata. 5 000 ma maman. 50 000 batata. Ouais. 10 francs ma maman. Batata. Ticadi. 2 000 batata. Ouais. 1000 francs CFA ma maman. Ah, et t'as libisoté gounou. Ah, maman Yakala musuki ya bisi. Mama Yakala ya bisi siko ya bisi. Mama Yakala. Ya bisi. Mama Yakala. Mama. Ya doublé. Ma maman 5 000 francs. Et t'as libisoté. Yamba tata. Batata 2 000 francs. Ouais. 5 000 francs ma maman. Équipé bisoté. 50 $. Ah, intimidation. 20 $ maman. Intimidation. 120 $. Attention, 120 $. Parce qu'on est intimidé, on est intimidation. Honorable, na yebite na banza bakoki kopesa nga rezo. Ndenge papa atunaki soki banani bazokoyoka malili makasi. Omoni? Namoni? Na banoko na bango. Ba jaquette. Omoni te? Na banoko na bango. Ba jaquette. Ba mama 3 000 francs. Donc, malili yango eza ya famille. Le chef de famille. Malili yango eza ya famille. Yamba tata. Batata 1000 francs. Ouais. Honorable. Ça n'a pas coûté. Honorable. Ngana comprendre te ndeko yaki na 100 $. Bimelaki côté nini? Batata 5 000 francs. Ouais. Ba mama 2000 kwanza. Eta libisote kuna wa kwanza. Yama mwana siliki. Bosilisi mwana. Mwana zago fashe. Ya batata. Voilà. Uta na yedi. Kuna mama selo kafwaye. Na ituri kiaza mta ituri ka utaka ba ituri. Papa Willy. Kuna na yedi. Papa Willy. Atindi 22 000 francs. Ouais, Papa Willy. 22 500. Batata 10 000 francs. Ouais, yaba mwana zago fâché. Mwana. Ba mama 1000 francs. Kosikisa mwana te. 22 000 francs Papa Willy à 500. 22 500. Ba mama 35 000. Mwana na ngaite. Mwana zago tomboka. Ba mama 5 000 francs. Eta libisote. Ba mama 5 000. Ba mama 1000 francs. Ba mama 2000 francs. Ba mama 2000 francs. Gana tunia. Papa Willy. Ndeko oyo ayaki na 100 $. Abimelaki kue nini? Abimeki na sino esengeli ayeba ke awa na nkamba bazalaka misato.
Tango opesi tata yeba ke mwana pe azali. Tata molimo santu pe azali. Ebite soki ndeko wana leso wana yebi yango te. Ke bazalaka misato. Nzambe tata ya mwana batata yaka ya surveillante. Batata 10,000 francs. Mwana batata ya ba surveillante. Yewan. Ba mama 3,000 francs. Si masengene mabekuna. Batata 2,000 francs. Ouais. Bon, tozo kende ko silisa. Nani akosala surprise ya tongo? Mwana yiwa nazoya, mwana na surprise ya tongo ekobimela wapi? Na mwana na biso. Oye mwana bino? Ya bata mama, ya bata. Ba mama 2,000 francs. Mwana. Honorable. Matériau durable ye bezo zela yo. Ngana yebisaka yo. Bana na biso. Ngana yebelaka bango kaka na démarche. Tango azokoya kaka na démarche. Na yebi dese ko mwana oya biso. Ba mama ye. Ba tata ye. Oye. Bon. Nani akokanga rider ya mutuka ya papa na $100. Wana peto silisi na biso. Ezala tata, ezala mama. Oya kozala ne basilikisi mwana basilikisi oya kozala ne kaba okisili mwana za otoka ya mutuka na $100 mwana za kotomboka wala teke bango futwe bango bon mwana za otomboka banda tranquille vani tranquille ayebi ke mama na ye pa azali ba mama 5,000 francs mwana oza mayele oboyi polémique c'est-à-dire babandaki deja kotala ye miso babe na miso autre kobanda banoko problème eza te batata 1,000 francs ya yo tekisa batata 1,000 francs tolongolion batata 2,000 francs ouais batata 1,000 francs ouais $100 ya kokanga rider ya kokangela rider poto efongwami ezala na batata ezala na bamama nani oyo akoya kokanga rider ya mutuka $100 seulement $100 honorable ta moko azoloba na sia motema tango nazalaki tangu nazalaki nasilisi makambo nyonso nyonso esukirekisa tangu nazalaki azali toujours azali nayebi te lokola balobaka tutuke nungu enkafu taka umanisanga ko tutuke nungu libuka pilipili ebembe ya nioka mpe esilaka songo te tango nazalaki boye na bimbelekela ezala batata ezala bamama toza na biso incapable mpo na kokanga rider ya mutuka incapable sikoyo mutuka ekokende rider ya kofungwama abakwange ekokoye toyebi te rider eza okangama rider ayokanga rider yekanga rider bamama 1,000 francs rider ayokanga ya moto gizi oyo ya moto gizi ekokanga oyo rider kokanga ngo na $100 oyo na moto gizi batata 10,000 francs ouais ya biso ya bimelekela ya yo ya moto gizi batata basuki bamama mpe basuki yo papa saxo ngakutu nakanisaki olingo oya kotala nga yalengosi yalengosi ekanga rider batata 1,000 francs yebebakanga ya moto bibelekela tosilisi chaku yalengosi na chaku moete mama yokanga rider awa oyo nkongo di terre
ayokanga rider ne. Bon. Épouse, hein? Épouse, épouse. Ma maman 5 000 francs. Ah, épouse. Ma maman 1000 francs. Ah, épouse. 3 000 francs. Ah, épouse. Ah. Tata, vraiment. Papa Willy Mbongo atinekeza yaki mbelekela te? Mbongo se baman ici. Tata, oye. Oui. Mungumbo se luman ici. Boya na bimbelekela. Bimbelekela esalaka toujours temps mort. Batata 5 000 francs. Ba maman 20 000 francs. Oh. Abimili wapi? Abimili wapi? Voilà. Bon. Honorable. Bimbelekela ya tongo ya lelo mama yaka. Yamba tata. Ayoka ramena ride. Wapi? Ya chaque man. Ride ya chaque man ya mutuka batata. Non. Ride. Ngana yebela code. Batata oye. Oye. Batata 1000 francs. Batata $100. Ride ya chaque man ya mutuka batata. Etoma ekanga makate. Ekangami. Chaque man. Yaba mwana be. Batata 5 000 mwana banana yo mwana. Ah, yango soki na classe. Yango balo soki na classe. Ma pamboli ya tata. Honorable Mbuta na biso alatisi nanu $100 yango jacket ya 1000 francs. Donc na musika okokanisa azoya na Tiaku. Zokande na se ya Tiaku makambo mabombami. Ah, technique. Ah, bo bimbelekela ya tongo ya lelo batata 60 400. Ba mama 115 000 francs. Biso tokipa kimbelekela te wana ezali ba résultat provisoire. Toujours c'est la définitif. Olexile bombo. Olexile bombo. 115 idées. Papa Willy kuna na yedi. Reverend Willy. Bongo na yo 22 500. Oyo tindaki. Bona tintsele mazuti ya lelo. Ekomamu pe esungi Yerusalemi. Na kombo ya tata mwana pe tata mwana. Regarde ce biso. Ba Reverend Willy. Na tongo ya lelo match nili pamba te ba mama baganye na kimbelekela. Papa, je suis Sali. Donc, la première trimestre, la deuxième trimestre, la maman va gagner. La fin de l'année, la maman va courir, la tata va l'ombre. Ah, donc on double. Il va tirer la classe. Ma flèche, et ça l'a cami balé. Flèche moko etali. Na likolo place Nzambe azali. Flèche mususu etali na se. Esika biso bawei tokendaka. Ama dirigeante na vert blanc na ye ale. Tadi dangolo pona ba. Bino ba double classe. Baba moye. Baba zo ko défiler te maline le wote. On défiler encore. Le boza va inviter wa tata. Papa bango ba gagner ba bola défilé ya bango. Ino to tikila ba défilé. Allez, tadi dangolo pour la tata. Allez. Allez, vamos a mulungu. Batata. To célébrer victoire.
Tadi Diangolo, Tadi Diangolo. Oh, Tadi. Tadi Diangolo, Tadi Diangolo. Oh, Tadi. Tadi Diangolo. Tadi Diangolo, oh Tadi, Tadi Diangolo, Tadi Diangolo, oh Tadi. Tadi Diangolo, oh Tadi. Voilà. Moninga gagné. Ngai nalingaka boye. Bon gagné, bon sepela. Ata bon poli, bon sepela kaka. Ah, félicitations. Félicitations maman. Tadi Diangolo. Oh, collègue. Tadi Diangolo. Moninga gagné. 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 Kanda Tezuate. Félicitations à moi na biso. Tadi Diangolo. Oh. Botala Tadi. Tadi Diangolo. Botala Tadi. Oh Tadi. Oh Libanga. Libanga makasi. Libanga makasi. Oh Libanga. Tadi Diangolo, Tadi Diangolo, oh Tadi. Oh Libanga, Libanga makasi, oh Libanga, Libanga makasi. Oh Tadi. Botala Tadi. Oh Libanga. Libanga makasi. Libanga makasi. Kolo Yesu. Libanga makasi. Libanga makasi. Koganya les 7 heures. Match retourne pourquoi? Match retourne pourquoi na Ishiki? Match retour. Tadi Diangolo, Tadi Diangolo. Oh Tadi.
Olibanga libanga makasi botala tadi Oh, Daddy, Daddy Dangolo, Daddy Dangolo, oh Libanga, Libanga Makasi, Libanga Makasi, Botala Daddy. Oh, Daddy. Olibanga. Oh, Daddy. Olibanga. Na biso to gagner to sepela bongo te. Na ba champion to sepela bongo, ba sepela bongo te, ba champion. Mais ba perdante. Merci Faki. Bona tongo ya lelo to silisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tusamba munazola kwange yese ye kwa mwana ngetata mwanda wavelela fumo tofuka mane vutula funda dia matondo ye matondo kwa bino batatu bandongo muna mana malikuwa makutuvangilanga mnantangu za onto matuvutulilanga matondo bene wekutubanzi litulundili munafuko wa mvimba nazola nkenda zeno kwa beto lueni fima vimbi tumoneke na vinga kyake tutambu dimpelongi litukuli munankano teta nzambi wava kunitu nkuta muna mwini wa mvimba bika vombongo ikununi mukati kwa Yerusalemi
yeina ikuno bifulu ya imanka mema kumasono masambano salukeno pega ntungulu kimonekene mulombela twena mnanthangu za honsono tutakuna kuni luyimisa karibu bi minister vanga buna busundili tangu yufweni posta kota na bisaru na bikuba mane lumbukia mbazi lumbukia kinene kuba manuzo na yetu na lumbukia mbazi ja mfumo bika huka bana bina munanzila batakota vaika luvuva mtulo mbele batakuishira muna makumbi mazulu vo mantoto vo mamaza kwa bana pichuta diati la muna malu bika vila kutukindi sampasi vondwa kuluzeto za kalaza luvuva mu katukwa yelu selemi yemuna bifulu bina bitukuba mane katuleni kulusonga nzako maonso no mina kunsia ntango beno luzeimu kadilo wama kisongela maonso no beno wotu aluwenga kadivo tuluengele istotambula luvuva vumo katuluengele ko mpasisi za kala muna beto idia tutalombela muna ntangu za onso na tuzeivo tuvengi mamingi mana makondolo betela idia umpasisi di kuntia ntangu mfilu za mumpila bimbefu bya mumpila biguku bya mumpila mana maonso no kwa benu kachuta mayeke kola songa nkenda zeno pasivula tutwasi la luvuva muna tusani na munangutu ka mwana kumfumu Yesu Kristo lumbukia huno kya onso tuda na makomela kututani na munazula kwa ngese mwana njata mwanda wa velela amen tuende nukiambote Tande mba champion